Nani yango bosa ni makambo papa veut tout ça na mboka o. Et moto sala ki na koma to comprendre quand même ndenge ni monde la musique ezala. Donc aida biso penda to kota na mama yimiko union ya musicien congolais parce que biso na clan to na biso osaka makam na ndenge na biso. Mais tant il y a benga biso personnellement benga ngai abisinga Blaise kota makambo. Ya on a kotara ça fait presque 15 ans que na kotara makambo. Pas si l'équipe biso makasi. Donc, et quoi na moment moko nyonso mbale to lebika que toya to le labango et biso bana wenge ba concert na bisa liboso to za robeta ezalaka na VV Center. Donc yango ni to mataka podium, yango ni to betaka na ba instrument solo, yango ni to betaka na ba salle mythique lokola na VV Center. Donc aida biso kaka biso te aida ba obaki liboso na biso na ba obaki sima na biso. Love is crazy, love is for me. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zambalolo yo azosale zambalolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Alléluia. Yesu azala bomba. Komba mana Jésus. Komba ma. Tiro. Yesu na lingina tachona Yesu. Papa na lingina tachona Yesu. Kapena tachona bosamba na yo. Yoka bosenga na nga zabaka basale. Yoka shisha na nga zabaka. Na yena babasi nanga kosabo zambe na yo na yena kosanga nanga kosabo zambe salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso unela nga yeso Bisenga senga senga na le bibi ya pesanga kabela na bisenga senga yasi mokoni niye bato bakolia pele sima na ngai yasi mokoni niye bato bakolata pele sima na ngai yasi mokoni niye bato bakovanda pele sima na ngai na le bibi ya bisenga senga senga
yeso lokotanga yeso yeso lokotanga yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watanzelera Watitishina nsambi watanzelera Yeso yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chiro Soki na soyemba Opekisanga te Oyebite bisika zaba lokotanga Oyemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebite bisika zaba swanga Oyasambela buye Soki na koma kobina bina Opekisanga te oyebite makambo zamba salelanga Olabina buye Sambe na sobinela Azanzamba busolo Oyo na sako yende zamba libela Sambe na soyembela Azanzamba busolo Oyo na sako te Yende zamba libela Lelelelele Nalingi mobalo yo mobalo Pour na depuis mortel ya papa Verkis emo pour na collègue non ben tu es pour ça les camarades collègues miko union des musiciens congolais et surtout artistes nous surtout à Congo ya motoye collègue la jeune abisso ça me connaît asuka ya motoye voilà très bien matin papa Verkis c'est les gens qui maintenant matin est-ce que tu crois que cela a été dit à quoi là qui bien question de matin à papa Verkis les gens qui m'attendent pour Dima cela a été vraiment dit à quoi dans organisation il y a pour l'organisation l'homme soutien organisation là on peut savoir quand même les soutiens les moments que vous avez partagés ensemble les bons souvenirs que vous gardez pour naïe Zéana Yemo, ça qui est comment tout comprendre quand même dans le monde de la musique et ça. Donc à Eda biso penda kukuto kota na mama yimiko union ya musicien congolais parce que biso na clan to na biso osaka makam na ndenge na biso. Mais tant il y a benga biso personnellement benga ngai abisinga Blaise kota makambo. Ya on a kotara ça fait presque 15 ans que na kotara makambo. Les lopes aux ana mama tchala mwana ou atiki biso okoki olobani mpona likambo ekweleli pe bino susu ya mama tchala mwana il a passé mingi donc passé l'équipe biso makasi donc ekwe na moment moko nyonso mbale tolobika que toya tolela bango elonga merci pas souvenir ni otikali nango ya papa Verkis ki abanga na Blaise nani yango abosani makambo papa Verkis sana mboka o biso bana wenge concert na bisa liboso toza robeta ezalaka na VV Center donc yango ni tomataka podium yango ni tobetaka na ba instrument solo yango ni tobetaka na ba salle mythique lokola na VV Center donc aida biso kaka biso te aida ba obaki liboso na biso na ba obaki sima na biso un mot en tant que mwana wenge et na batutu ba hôtel la biso parce que vous représenter bana wenge a tu n'as représenter bana wenge te bana wenge baza oya ngane na liboso bo oya bino nyonso ngana eti okomona nazamona wenge oui nalobi na ye liboso naye ko représenter bana wenge te mais na ye avant okomona bon ata nzembo ni moko tokoyoka yo za misi aye nakomi tunaka o tika président Emba s'il vous plaît s'il vous plaît président okatiti na kati po yemda katinga pardon bafano balingaka yo nalobani nzembo bando yemba aye nakomi tunaka ye moto mwindo auta wapie écoutez pas problème mais il est cas merci beaucoup merci beaucoup
monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale On n'a pas la victoire, merci. Parce que victoire yango bakolo yango place pour nous tous. Donc mene ya kenda bipoli ya kenda bato fa kitoko bakenda baza tellement ebele o bakenda oyo batikali baza mingi te. Donc tosala bango merci na biso oyo toyaki suite. Donc victoire la team biso mpe toye présenter la biso la famille nous parce que ce qui est animé pour les victoires donc plaisir à trop na ba victoire nous so donc ça va ser comme moto yo c'est que na maboko appelle ce qui mbabolo na makoni pour le victoire des son et puis mané mo on va se dire il y a bien parce que studio avec un général Corino donc on a fait un fêlé pas c'est ça la répétition pour fêler donc on a dit toujours la initiative il y a bien plutôt pour la jeune artiste oh toi c'est la bapoute na biso pas ça là bapoute na biso bazalia bazala na bapoki on ça la monter donc pour voir une terre il y a peut-être que mongana oya soutenir que jeunesse soutenir que baffaire tout on a tenu bakombo na ba venir pour ma tout donc génération mobimba préserver qui ça va qui m'a bien comment on que biso do biso awa peut-être la résidence tout ça qui n'a pas donc toujours on a la petite donc on a fait la biso après maladie
Sambe na sopi Asima Kima tambula Moi j'ai une place là. Il y a une
Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo Nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo Zamba lolo yo azosale Zamba lolo azosale Nayepa na yo pananga monisanga loboko Nayepa na yo mosantu monisanga loboko na Samaka basamboluwe Salilanga Yesu Salilanga Yesu Alléluia. Yesu azala bamwe. Komba bana yo Jésus. Komba bana. Tino. Bakela kanda. Yesu na ningina tatona Yesu. Papa na ningina temenye sambalo. Kapena tatona bosambe na yo Yesu. Yoka bosenga nanga sambaka basaye. Yoka shishe na ngaye sambalo. Nayena babasi nanga kosabo zambe na yo Nayena kosanga nanga kosabo zambe Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Unela nga Yesu Senga senga Nale bibi ya pesa na kabela senga senga Yesu mokoni niye batu bakolia pela sima na ngai Yesu mokoni niye batu bakolata pela sima na ngai Yesu mokoni niye batu bakovanda pela sima na ngai Nale bibi ya senga 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 Lokonda na Yesu Yesu Lokonda na Yesu Lokotanga Jésus. Yesu, Yesu, Yesu mukatangalisa Yesu mukatangalisa Yesu mukatangalisa Yesu mukatangalisa Hallelujah, chilo, chilo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika za bato kotanga
soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobindela aza nzambe bosolo oyo naza koyemba yende nzambe alibela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza kotelela yende nzambe alibela nalingi mobala oyo toza apesa suivi ya moto te nayepa na yo papa na nga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale kanda nayepa na yo papa na nga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba kabasangolwe azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu 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 azalaka gombama na yo jesu gombama tirobo yesu nalingi natanjola yesu papa nalingi natemone Très cher ami internaute, bonjour, bonsoir. De redépendre dans mon mao, Borolanda Bisso. Toza awa na matanga ya papa Verkis Kiamangana, ou atire Bisso Tamiko Meleki. Lelonde ezali enfin jour oyo barokin de Kotika na Malita. Je crois qu'ensemble avec l'équipe technique de Afrique Langue Télévision, donc on a Sabino en exclusivité, oyo nyon surtout et koleka a nakati ya morgue ya clinique cinquantenaire. Ipai wapi bazo bimisa corps na ye et puis barokin de kosala exposition na plutôt na palais du peuple. Ipai wapi tokomona bongo na kondi bakoya ministre koya président koya tokomeka te kolakisa bino nyonso tu oyo ekoleka awa bongo tokosignale bino ete eza kaka papa Verkis te nde mutu atiki biso baza bongo mibale oyo ezali bongo Mama Tchalamone également. Alors nous signalons déjà que la présence de l'artiste Ezozala Awa Ebele, Otomoni Pe Moussous Bazoa, donc on met un peu pour Solana par contre, on a interview. Donc alors nous vous suggérons de rester branchés et connectés. Merci beaucoup. Yeso
papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo azosale azosale zamba lolo azosale azosale naipa na yo pananga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale azosale zamba kabasangolwe azosale azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Yesu
Jesus Christ, love is for me. Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosala kala yango ngai mpe nayebisaki ba oyo batambola partout baluka ba délivrance bamata na baavion bakenda partout ba délivrance esimba te boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika bato wana mpe bayaki mpe baleki ba délivrance babiki bino moko botala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaki ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo zanda sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane kolobate na bane kokende na orthophoniste donc ba déclaraki mwana comme handicapé à olobate na etango na yiko ko l'exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana na konoloba na yiko témoigner moni na nzamba ya bikamo wa sali na bomo nanga nazali na problème mukanda toi réponse na zoaka ba régie na raison mo kozata na sens te lelo na ko mo se sengo na mukanda na zuki musala donc on témoigner moni na nzamba ozana wa sai na bomo nanga tukana nzambo na lobaki déjà awa ezali terminus bon s'abonner na papa Moïse Prophète TV na YouTube dans un bino na moto. Nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Kati, en particulier Joyce Bita Dorcas. Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga mama Mireille, nde mama Mireille moi quelque chose ake baka ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendicapé, buna nyonso tu kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisuli bosora bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga bazana bonne santé. Bazo eloka kolia, bazo atama ya komela, bazo atelamba kolata, bazo na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopesa leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Chubae ya Jomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke pa bofele achaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso nabino
pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? D'abord nous naye na nzilia wanaza na Sainte-Thérèse bapesi na adresse ya agence oil ya fait oui allez la deux oui donc il y a besoin oui ah tika suppose la Sainte-Thérèse hein seul elle lui comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si, moi, exactement. Mais ça, ici, il y a Kubunga. Service. Ponctualité. Respect. Et puis, bango. Balo la rapide. Oh 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicile. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoïde de l'Omaïle, il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutou Bologouate, on se trouve dans mon big. Yango JB service. Et ça, caca, on a dit ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamengite, Mokili Mabimba. Ah, une aujourd'hui. Donc, à Longo de Bissopil, il y a ma cambo et ça qui 40 jours, mais au moins la contenir et ça dit 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va me décoller avec qui? Avec la moto. Place, il y a série, il y a Kochabilo. Et ça, il y a José Baïla. JB service. Et ça, Koubeta Bango toujours.